Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, Shalom. Nous sommes à www.tolonacé.tv. Ici à Tolonacé, nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bonjour, Nabandeko Boyamanga na Moïbe, bonsoir. Nabandeko Bakoyamanga, Naba vidéo na bino, Naba écran na bino, Naba WhatsApp na bino, Naba Messenger, Naba Facebook na bino, Naba tablette, ordinateur, console. Donc, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je suis venue encore venir devant vous pour parler, pour discuter. C'est la famille. Donc, merci. Nous sommes à www.tolonacé, ici à Tolonacé. Nous rachetons les temps, bien-aimés, dans les Seigneurs, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Ezaya bino mama Anne Kalambai, mama Tolonacé. Éviter so nga pena sepela ba benga pena mopandisa ngo na nga journaliste te na nga pe chroniqueuse te. Donc naza vraiment évangéliste oyo ayebaka comme ma pensée ya molimo mosantu na bana nzambe toza na ba ministère différent ndenge nzamba tindi biso na musala na ya lobi na biso lobi aller partout dans le monde, fait de tout le monde mes disciples. Donc nous aussi tous participer na batu oyo bakena qui peut partout dans le monde entier pour na côté ya pe biso le lopoto to bongo la motema. Maintenant pe comme tourne na biso pe ya ko kende li sous envers baninga pour na ko yebisa bon ke Yesu Masi ya Nzambe pour na ko komisa bango ya solo basali ya Nzambe. Yesu azan Nzambe bien-aimé. Bien-aimé nazongi sona bekra na bino na isa bino ke na koya par rapport à bien-aimé na biso Rose na lobai ke na kozonga poto mekano ko sala analyse. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo. Une vidéo que papa na biso Junior il est dehors. Donc la police à France ba Monique ba jugé ke azala dehors. Bien-aimé to yebi tangu mboka na biso to na mboka loi. To na mboka loi donc mutu mote akolo ba soki ndenge nini. Toana mboka loi biso soto yebi ke mundela sakana atina via moto mwana na yo moko kutu bien-aimé oboti bazo surveiller mwana na yo lelo olikambuso ekomeli oloba teke mwana wana eza po nga mutu na botiye mwana wana nga na koki kosala ye nyonso tu oyo nga na lingi non toboti bango na mboka oyo mais mboka oyo na mboka na biso Congo bien-aimé eza ndenge moto yango nga vraiment nasenga Nzambe merci na ndenge na se retrouva na mboka oyo pe nasengaka canal oyo esalaki nga mutu canal la mutu oyo esalaki nga nazala na poto mikolo sotu nayebisaka Nzambe akanisa ye mikolo sotu nayebisaka Nzambe alola mona ye po ete Nzambe nde moto ayebi nini eza malamu mpo na biso. Bien-aimé dans les Seigneurs namoni papa Junior libanda na lino to analyser nan bien-aimé biso nyonso tolekaki yango peuple congolais bana na Nzambe tozalaka nanu na bafrein soki likambo ekwei na communauté na biso to biso bapandisango oyo Nzambe asali biso grâce tomema pensée moko boye tomema information bien-aimé tozalaka nanu na bafrein na monoko na biso faut ko analyser nanu likambo kotala nanu likambo na miso koyoki yango na au premier jour oyoki yango na au deuxième jour oyoki yango na au troisième jour tikela yango ta quatrième jour oyoki yango nanu bio analyse likambo oyo pourquoi eza boye likambo oyo pourquoi eza boye ezongisi bo après wana nayebi ke après wana ndoko koyeba ko réagir nayebi ke ba site nyonso to eza chrétienté. Moi ngai naza na site chrétienne parce que na pesa vie nanga epa ya Nzambe na pesa vie nangai epa ya Nzambe na pesa vie nanga epa ya Nzambe naza na site chrétien donc j'ai pas droit de le faire n'importe quoi donc j'ai pas droit de faire n'importe quoi et c'est ngina mimaka penser ya molimo mosatu tozo sala ba analyse par rapport au pays ya ba comportement na biso par rapport au pays ya makambo belé oyo ezoya na mokili na si je parlais de Rose parce que Rose elle était une danseuse ouais oyo ayaki na mboka oyo etant ki danseuse akomaki na mboka oyo selon Nzambe ndenge amemaki vi na ye selon ye moko mpe ndenge amemaki vi na ye donc mutu na mutu aza maître ya vi na ye ayebi ndenge nini asalelaka makambo na ye elobi te ke lokola ngai na bongola motema na yamba Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobikisi epesameli ngolu wana epesameli bato nyonso non. Donc mutu na destin na ye ana nzela na ye o Nzambe trasa po na ye Nzambe yebike oyo akoma awa aosuka awa aobandela awa Nzambe yebike o wana pe akoma awa na osukise awa pe na kozwa ye donc c'est comme ça. Donc namoni papa Junior libanda déjà on remercie déjà Dieu
par rapport que ndenge bien aimé azaki dans hôpital ba kota ina mwasi mais mwasi nzamba décidé azoyer le junior azali banda na pambo donc déjà nzambe par rapport à miracle ou asali na bomo ya frère na biso junior nzamba azwa lokumu na lundi émission o bien aimé na biso junior azali banda na mama ya biso Oasis na remercier sous maman Oasis nzambe apambola yo ba action boye continue ka ko sala yango et lobi teke au côté li parce que na lundi yo na ki première intervention na yo na lundi pe deuxième intervention na yo c'est que j'ai compris donc on memi lisungi na oyo yo souffra qui nango lobby donc disons quoi donc comme na kata motema na yo ozo réaliser jusqu'aujourd'hui que na makambo oyo ezalaki ya mobali na yo oza innocent yango yo kaki pasi wana oyo papa na biso junior lolo ayoki ngana koyo kangote parce que comme lingate je peux parler de ça je peux donner conseil mais comme lingate et ça la melanga été mais yo oza mieux placé ya ko comprendre on peut ya ko yo kapasi wana parce que oza moko eza moko ya baka oyo eyela ki pe yo lobi yango mema ki lisungi no pe parole na yo lobaki na émission to landa ki yo dernièrement lobaki ko kota la frère au mona ba papier ceux qui frère na sœur ba balana oui et ya solo même la police est yebi frère junior ndengo lobi frère junior na sœur na biso Rose ya solo pena babala naki basaki mwasi na mobile o l'état yebi donc bien aimé na mboka na biso to na mboka loi jamais muta ko boma mutu batika endengo na to mona baka ebele depuis to ya poto to sali ba 18 ba 19 na poto yo ba 20 ans to zo kende to yebi makambo mboko ningi zalaka donc soko bomi mutu même yo posa na pasi ba ko tia na hôpital o ko za la surveiller après quand tu es en hôpital après qu'on a la surveiller dans l'hôpital tant qu'on bim hôpital mbala moko direction prison mais et pas na kaya papa na biso junior to moni keza bon te bon mundele pas la ndela likamne malembe to moni ba la biso na bien aimé na biso muso azwa ki interview wana na site ya bandeko azwa ki c'est afiona à la biso pe caméra likolo ndenge caméra ezwaki donc mundele donc atanga classe wana tango zo solo na azo comprendre que mutu azo kosa to azo le ba vérité donc quelque part to comme on a point d'interrogation to comme on a que c'était pas notre frère junior mutu ayeba ko boaka mwasi na ye na fenêtre parce que mundele atiki libre ana ndaku na ye akoki malheur nyonso to alingi po ezana soda moko te azana sima na ye mukanda na ye pesa na poche na ye bakangi ye mukanda te donc soka azaki mutu moko azaki conscient ayebi ki asalaki mabe na minute akozwa pe avion ake Congo akokende pe soki mboka nini oye alingi mais ntango aza wana azozela ti enterrement vendredi ya mwasi na ye mundele moko ayebi so pe mundele abimisi ye kaka po azala esprit tranquille enterrement les capres ba kolande la dossier nzamba yebi mais na zongi non na ba bien aimé na biso congolais ba congolaise ba chroniqueuse bana na nzambe ba pandi sango tout kitisaka nanu na se toza ba suite na biso ezate ke poto pelisaka moto ba site na biso eza poto mema pensée ya nzambe to mema pensée to pesa ba kimia to pesa information ba o basana ba site chrétien bo memango na ndenga liloba na nzambe bo memango na ndenga penser ya molimo mosanto ba o pe bazana ba site eza to ko benga mondaine so balbaka mondaine ya monde donc to mema pe sango na biso na ndenge esengeli parce que sango bien aimé mutu na mutasa na ndenge azwa sango mutu muso akozwa pe ka sango ka ndenge atali kaka na YouTube wana abengi pe mutu se mama papa yaya oyebi awa te nini bu mutu mususu sango oyo memi bien aimé information oyo memi eke memi su mutu musu na liwa eke memi mutu musu na liwa eloko wana tozoyeba ngote apesi mutu ekomema na liwa wana bien aimé makila ya mutu wana ekosala na mutu na yo parce que information wana oyo ememi mutu na liwa euti epa na yo donc tokomi na vendredi te oyo esengeli ya bien aimé na biso Rose ebima na vrai po biso nyonso tokende kokunda ye papa na biso junior aza libanda pourquoi est-ce que juge akati likambo on sait pas est-ce que papa na biso junior asambi on sait pas est-ce que babimisi pona libela on sait pas est-ce que babimisi ka pona enterrement après enterrement zonga on sait pas est-ce que babimisi po azala nena libre en même temps bazota la dossier mutu ayebi azati
Alors avant ya couper sa information, avant ya koploba quelque chose bien aimé, et sengeli to balola munoko na biso ndenge Bible ezoyebisa biso 7 fois. Sengeli to balola munoko na biso bien aimé dans le Seigneur, mutu moko te na se na moi ndenge Ecclésiaste 8 ezoyebisa biso lobi mutu moko te na se na moi azali maître ya souffle na ye. Moutouné mon côté na scène moi akoki ko retenir puissance ya mort. Liwa soke ye bien aimé beti na porte ndaku na yo et komi compte rendre na yo na Nzambe. Et komi compte rendre na yo na Nzambe. Yango suko photo bongisaka na Nzambe bien aimé tango tozana na bomoi. To yebe tamboli na biso. To kozala pe juger na ba site na biso o tozo mema ba message. To kozala pe juger nango. Est-ce que site na yo je sais pas compte à YouTube na yo est-ce que ils ont la vérité? Parce que c'est ça aussi, ils ont compté pe na mensonge. Mensonge c'est que muta bengi te mutu na téléphone information déformée. Bien aimé, ozo memali soumwe pa Nzambe, na information déformée. Bible pekisi et pekisi et pekisi et pekisi yango. Ko beta lisolo na kombo mutu na likambo mutu asalite. Bible pekisi yango bien aimé. Ce qui Nzamba sungi to kota pena na mozindo to kotanga makomi yango to ko yebe loko nini Bible pekisi biso. Faux témoignage. Et ça parmi biloko Nzamba lingaka te faux témoignage bien aimé. Aujourd'hui tozo mema message ya mensonge, tozo bakisa ba mungwa na ba pilipili, tozo yeba te que tozo péché. Tozo yeba te ça peut moyen au diable a komi ko travailler biso pour ayeba ko déshabiller biso na nzela wana. Ayeba ko memisa biso fardeau moko na nzela wana. Bien aimé to linga Nzambe. To linga na biso Kongo ekobonga ndenge nini. Biso moko na biso to lingani te. Biso na biso tozokoka ko mema na lisungi te. Biso na biso tozokoka ko se supportane te. Amour ezate Nzamba lobi ya za bolingo. Pe avant da ka travailler kana bato baza bolingo. Muto azangi bolingo komona Nzambe te. Amour c'est pas que oh tozo bloba amour avec des œuvres. Amour avec des actes. Faux témoignage. Bien aimé, liwa eza Nzambe. Vie pesa Nzambe. Yesu Masia ye mwana Nzambe asalaki nyonso ko kosala na sela moi. Mais Bible lobi akufaki na 3e jour à C4 quoi ki. Andima ikolata nzoto ya moto a passaki par là pour ya ala kisabiso ke to yuta na mabele to kozonga na mabele. Mutu moko ta ko retenir liboso a liwa. Liwa pe yela kaka mutu te kesengeli mutu wana ba bomaye to basala ni non mutu na mutu azana façon na ndenge na ye o ya kokufela to tika kata musuko tchaka ba charge na mitu ya batu mususu o to yebi mutu na makolote et chose étonnée bien aimé tozo finga de trop tozo finga na trop na yebi ke mingi tombo talanga. Je suis maman Anne Kalambay, évangéliste Anne Kalambay tolo na se moko on Nzamba utoko lokota na poto Nzamba bimisi ya sukoli ala tiye bilamba pe ambengi mosali na ye. Donc je suis mosali na Nzambe par la grâce de Dieu. Ba biso o ta musuto za ki na descendance moko boye o to ko chama kolonanda kwa Nzambe ti. Mais na bolingo ya Nzambe Yesu lokola kufa ki pona yo akufa ki pona nga a juger bon ya ko tenga. Ya ko sukolanga ya ko longolanga na mabe ya ko talisanga ko vocaliser nga ke na tala malamu na koma ko comprendre makambo ko la bas. Hier nous aussi on était dans ces choses là. Nous condamnons les gens dans la place et Seigneur n'est pas tout condamné. Nous disons des mal des gens, mais aujourd'hui le Saint-Esprit a eu ko renouveler intelligence na biso to komi ko tala makambo ndenge Seigneur total. Bien aimé to tanga makomi totanga makomi Bible ezoyebisa biso na Ecclésiaste 8:8 l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats.
il n'y a point de délivrance dans ces combats. Donc jour où on s'en va kana qui yo so kokufa. Tomoni bien aimé na biso junior